ngata ke Congolais premièrement là na lingi mboka na makasi esengo na ngai ozake bazongisa bango pe to kotela bango ta tina Kigali wana ozala bien po Kagame ayo kate biso posa biso zake même si biso so ndeto za to abata moto balati biso so tout bateni to kena est tondo bundaka na Kagame yo za siro okende no kende ko no kende biso no kende point to ke biso nyoso to ke kuna penga to aposa Congo za moko to boy premièrement na tribalisme o biso to hotelemela muluba katanye mutabandundu biso tout to eloko moko c'est ça ba Rwanda mutu bazo tere bitumba wana si comme ça pour na part na ngai premièrement da ko sanctionner nano ambassade ya Rwanda na RDC kozongisa ambassadeur na biso koto ko ambassadeur na ba kozongisa makuske ba voisinage ezata to vandi place mo mais tozo kana te toza malamu te si comme ça to kabwani relation sili bango ba kota epana biso te biso feto kota epana bango te ba Rwanda baza mieux placé. Il faut que ça la chasse à l'homme moko na kati ya Congo mobimba. Si s'agit ba soda rwandais que ça soit caporal ça général. Azonga pa na bango. Azonga nyonso donc batambola partout au Rwandais azali, eza général rwandais, eza la ministre DG, PDG, que ça soit gouverneur, que ça soit commerçant. Tout. Bazonga pa na bango. Mais moi déjà, acte auto ça ikouna na est, là c'est que tu auras battu tout. Donc tu reconnaître que non, bah faire des nabiso, on point. Parce que là makasi, donc il faut tout soutenir bango, on point. Na ba ndenge nyonso. Donc ngeto la kini bo jour ba kozonga. Donc on les aura déjà ba muna biso. To yamba bango donc depuis aéroport ti na kani na kankokolo. na bino bae bolanda kabiso na kati ya Kuli Media boso na bae bakenda sango lelo tozo beta lisolo na bae bakenda sango te lelo tozo beta lisolo bongo ya bae politiko to ko solo la lelo na ba population koyoka lisolo tendenge ba FARDC victoire na bango ndenge balongi ba M23 basili bongo ko zongisa bango na mboka na bango lelo toza na victoire ezali bongo na mboka na biso to ko solo la na population toyeba ndenge tata mokonzi ya ekolo Congo Papa Fati Beton lelo bongo azo sangana lisusu lelo na ba membre na ye pe ko sangana lisusu na ba sécurité pona koyeba lisusu ko kolisa lisusu sécurité ya mboka na biso Congo lelo to ko tuna ba population to tuna toyeba impression na bango ezali nini. Selon tata mokonzi ya ekolo Congo alobi ete il fallait bazwa bongo ambassadeur ya Rwanda bazongisa e bazwa po ya biso azakuna na Rwanda bazongisa to tuna ba population ide na bango ekozala nini parce que Papa Fati ayoka na ba population ayoka pe na ba bazala kazinga singa na e babi lo sako lisusu na bato ya moto ba moteur na biso babi bango pe bakende ki pe ko solliciter FARDC bakende ko soutenir FARDC bango pe lo sako na bango lelo pe to koyamba bango baza baike donc baza zinga ndenge batambola toujours na moto babi batikaka congolais te bazalaka na congolais partout. Là je dis d'abord bonjour à Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles et beaux caméras. Je dis bonjour à papa François, maman Françoise Vita et papa Thierry Vita. Babi force c'est toujours bonjour na bae baza bongo et belé bisika bipai na bipai Zwami Binola na moni omba depuis Miami na moni papa Albert depuis Goma mbote na madame. En tout cas tozo tambusa micro na biso toyoka bai population impression na bango ezali nini lelo FARDC longi bitumba to ko bina dans sa FARDC to tuna pe bai population impression na bango ezali nini pe conseil ni bakoki ko pesa na tata mokonzi ya ekolo Congo po Papa Fati Beton ayoka kana population ayoka ka batu nyonso po matoi na ye eza po ayoka biso ngana Dieudonné Maweja na nzela tozo tambola a toza bongo na commerce du marché to na centre ville to tuna ba bana moto to tuna population impression na bango eza nini en route Dieudonné. Coup de chapeau na ba Soudan na biso balaxi ke baza ba seigneur de guerre vraiment et puis coup de chapeau na mokonzi mboka Fati Beton o alaxi penza makasi na puisque ezaki déterminé et puis détermination na alobaki avant que pour la guerre wana ese akomi pesa corps et âme et tomoni que réalité et monani sur terrain no moko boyebi batu nyonso bamoni ba force na biso ba mibali ba repousser mibali wana
o bavandaka kuna ntango molai sikoyo omoni ke ça va ya koloba mingi eza te. Siko kota la solidarité na bino o ba motard bozalaka nango komona ke ba motard ya este ba keti kotika biloko et pas ya bayi FARDC. Est-ce que bino pe yakine bozala pe na solidarité on na ba prière pe mokolo bakoya to kende ko yamba bango na maboko polele kaka ndenge bandeko na biso basali kuna biso na bango tozalaka ini au moins que esprit eza ya solidarité eza partout ya ba motocycliste. Oui tozela bango mokolo bakoya to pe ko yamba bango encore bino na ba klaxon ba oyebika ndenge oyebika biso ndenge tozalaka. Voilà, merci papa. Tu sais pas quoi y a la micro là. Merci, bonne journée. Pareillement, merci. Bonjour maman. Bien heureux Malike. Papa bien heureux Malike. Tu sais pas quoi y a on a katia Kuli Média Télévision. Motuna na biso za boye impression eza ndenge nini comme on était biso tolongi bitumba FARDC lelo et Jibongo victoire na bayi M23 to réussir ko repousser bango kino na mboka na Rwanda. Bon, moi problème sur de Zolandage. Balobaki ke Barwande balobaki no na kati ya bitumba na bazate. Uganda alobi azate, Burundi azate. RDCP alega de biso moko tolobiki no bitumba wana eza biso moko. Biso moko lo bitumba eza biso moko tozana plein droit ko silisango biso moko mais l'air ba remarquer que no batu oyo bazolanda que no ba rebelle wana M23 bazokima na Rwanda. Be preuve tangible ezali to moina bateni na bango batiki bamanduki na bango banje na bango o babundelaka ya Rwanda grifa Rwanda ezaki no bango mutu baza hauteur ya bitumba oyo Rwanda oui c'est ça ba Rwanda mutu baza hauteur ya bitumba wana si comme ça pour na part na ngai premièrement da ko sanctionner nano ambassade ya Rwanda na RDC kozongi ambassadeur na biso koto ko ambassadeur na bako kozongi sama parce que ba voisinage ezata tu vends place mais tu as malamu te si comme ça tu kabwani relation sili bango bakota pa na biso te biso veto kota pa na bango te na ndenge papa mokonza ekola lobi ete ke frontière wana Rwanda ekangama yo lobi nini bon pona ngai na par wana na félicité do ekangama ata timu kolo mokile yosila ekangama libela pona moni loko moko biso important na Rwanda ezate tu bénéficie rien mais bango bazoya kozwa coltail cuivre oro mineral. Comment c'est possible? Na pensa na ba téléphone. Na ba téléphone. Biso moko na tozana ngo, mais tout ça mais ba ba premier producteur. Mais bazana ngo te ezalaka te. Président asala tout effort akanga frontière wana. Que ça soit ya ko kanga ndenge nga na ebi, ndenga timofera mboga na biso ezokende. Ba américain na ba français ba ogangela e. Ba américain na ba français ba soutenir ba nilotique. Bango bazana loko moko te. Ba lia ka siri ba pays voisins. Siko tellement mibeko mboka na biso donc eza dirigé na ba américain na ba français et ko zalaka nde biso toza peuple tozolo ba oui mais au moment après bango bokondo so la coulisse tika bango bazala boy bazala tolanda tsema mama la banilotique ndele kana Amérique si comme ça il faut que tellement na décision moko ferme libela sur libela que no biso na ba Rwanda relation parce que biso to linga ba Rwanda biso remarquer na Afrique centrale mo ba pays moko linga Rwanda ezate eza malamu te si comme ça le roi bon voisinage zo bonga te to kabwana bon baza à côté na bango biso za à côté na biso et puis problème eza que ba Rwanda baza ba responsable na ba institution congolais gravité na poumon ya RDC secret nango ba Rwanda baza mieux placé il faut que ça la chasse à l'homme moko na kati ya Congo mobimba si s'agit ba soda rwandais que ça za caporal za général azonga pa na bango azonga nyonso donc batambola partout au Rwandais azali eza général rwandais eza la ministre DG PDG que ça soit gouverneur que ça soit commerçant tout bazonga pa na bango siko to vanda penana total no oui côté ni mabe ezoutela parce que mabe nyonso eutela porte d'entrée Rwanda porte d'entrée Rwanda porte d'entrée Rwanda c'est quoi les biso tozokola toza mike ba papa na biso bazaki ba soda mais tukuta histoire que non jamais Rwanda aganga na mboko te Rwanda aganga na mboko te comment Rwanda aganga na mboko ao ozana le côté ozana or te cuivre te ni lo mineral mode me yobi ma premier producteur parce que ozoyiba na RDC eza malamu te eloko mususu na ko bakisela ba politicien na biso bato baza na première position ya ko ina Congo ce sont les dirigeants congolais
dirigeant congolais parce que bon na ndenge na part na ngai so ke na assemblée nationale sur 100% okuta ba députés nationaux onyoso ba uta parti ya est okuta oyo azana carré minier oyo azana carré minier. Comment est possible bozwinzamba pesi biso na RDC ya biso nyoso ba congolais bino boliaka bino moko par mususu ba sufraka non Zambe on kabola ke tene ya mabele ayebaki kino oyo na chewa neza ya bango puisque bango nyoso ba kabolango égal pe ba fandela ka bokonzi balinga kotika te eza malamu te minere ya mboka eteka maka avec logique baye ba verser mbongo na banque bazui bona bango bake na guichet côté babimisa minere autant de tonnes bakozwa bazui balukela ngo transport bakei ba logique nyoso oto zoloba o ezana mitema ba président na biso tout ça mais moins basala te puisque bazo dépendre na Amérique na Europe soki lelo européen alongwe na mboka oyo biso to bongi mais bakolinga kolongwa te parce que ba président na biso baza soumis sur bango mais zamba ko sunga kaka na bango na kati wana oya kozwa mutema makasi alongwa na boumba ba américain na ba français et vous avez na biso mais tellement bango basé pas ba américain na ba français donc ça bénéfice la bango mboka oyo corruption ezalaka ezalaka intérêt ba paya uzomona te trafic ezana mboka na biso o bazo bénéficier za ba étranger bana mboka te parce que na hôtel ba chef kuna baza mabe baza soumis na ba américain ba français tout ça là mais zamba sunga bango moko azwa chance ya kolongo ba américain na ba français to mona quand même un changement na mboko. Voilà, merci papa. Merci papa. Bonjour maman. Voilà, nakoy ba kombo na otala caméra na biso. Ah oui, kombo na ngai na bengami na kombo ya Dani Pascal. Dani Pascal. Bon, motuna na biso eza boye. Impression eza nini okoki koloba na bandeko na biso ya este bandeko na bino ya bamotar ya este oyo bakendeki bongo ko soutenir FARDC oyo eselongaki bitumba bakokaki bongo ko repousser M23 kino na mboka wana. En tout cas nazo banda premièrement na ko remercier chef de l'état parce que dans l'état passé c'était difficile ya koyoka bata examen boyoka kaka oh na ba uturi basali ba examen te ba lever autant basali autant mais pour le moment quand même depuis dissertation bandi il y a du calme en tout cas to ki nani force armée na biso et keti e comité na limite en tout cas bon à côté wana na calme koti kuna naza en tout cas très content ya ko remercier chef de l'état pour l'encouragement na s'employer na dossier wana pour na kopesa calme na bandeko na biso ba mona rapasi na est. Deuxièmement na bandeko na biso ba monta nous sommes là ce n'est pas pour faire n'importe quoi biso tozalara ce qui est mutuazo sala eloko ya bien tozalara na pona ko appuyer en tout cas nazo encourager et puis nazo remercier bandeko na biso ya ba montar ya est leloko basali ya ko memela ba soda na biso biloko koko matina ba bisika moko na bazamba ko memela bango en tout cas bandeko na biso ba montar bazo sala musala malamu longonya na tana bango na remercier bango makasi. C'est qu'on pona papa na biso Adolphe Muzitu oyo asila ki bongo ko senga la mokonza mboka ke Congo et se révolter contre mapinga ya Rwanda totele mela bango bitumbe zala yo kolobani na kati. Bon na sens wana nazo mona ngo eza bien te eza pena normal te pourquoi parce que biso tozo luka calme c'est que président na biso azo luka azo lingande pe ezala à côté de nous. Mais comment est-ce que yo kolinga to se lever guerre contre pays wana kozala to kocha ba population na difficulté makasi mais na sens wana ngana ko appuyer ngote parce que c'est faux et archi faux. Il vaut mieux ko négocier na bango le nécessaire oyo chef de l'état sali a comité na niveau ya ko kanga nani frontière to récupérer oyo zo concerner biso et puis bande ko na biso na ba baleki na biso ba sala ba examen d'état kuna bazole kana ngona calme tozana bandeko kuna tozobenga na bango babi depuis dissertation bandi ezateke ndenge ezalaka liboso ba lever autant ba lever autant non na façon wana en tout cas ngai nazaka rapona ko remercier chef de l'état mais na makambo oyo ya Adolphe Azoloba wana eza nécessaire te et puis eza utilitaire s'incliner voilà sur le créer guerre exemple net guerre qui est contre nani Russie. Il y a des gens qui souffrent.
tozana bandeko na biso bazo souffrir kuna makasi. Normalement guerre eza pendant normal était eza na idée bien té. Voilà, merci beaucoup. Tozo tambola toujours na caméra na biso. Est-ce que na koya na micro? Bon problème est voilà, OK. Bon merci, na pesa merci pas président na biso Fachi Beton. Biso tout ça biso problème était. To pesa ça yora merci pour na bandeko na biso parce que chaque période où ils allaient ba examen dissertation avec états tu aura kuna côté tour ya est ka o ba bundi o ba sel examen te o boui. Bon biso to mo ine bandeli ba sala examen déjà l'examen ni dissertation ba sala nango bien et le cas bien. To lingi pena ba continuer ka bongo jusqu'à la fin. Ce qui to continuer bongo to ko sepela makasi. Alors à part ça ngana lingi ka évolution izala changement izala ndena lingi à part ça. Voilà, merci beaucoup. Tozo tambola na caméra. Papa ozali kamba loba. Voilà, il y a beaucoup de gens. Papa na un micro. OK. Comment on a nani? Comment on a Musinga Ali? Papa Musinga Ali, bon, tolingi toyeba, besoin na biso, question na biso ya mukona les aboye. Kota la été FARDC na biso ba congolais, ba longi bongo bitumba na M23 ba récit ko repousser bango kino na mboka na Rwanda. Impression e kozala ni. Bon, ngata ke congolais, premièrement na lingi mboka na makasi. Esengo na ngai ozalake, bazongi sa bango pe to kotela bango ta tina Kigali. Wane ozala bien po Kagame ayo kate. Biso posa biso zake même si biso so neto za to abata moto. Balati biso so tout bateni to kena est. Tondo bundaka na Kagame. Yo za siro okene. No kende ko? No kende biso. No kende poni. To ke biso nyoso to ke kuna penga. To aposa Congo za moko. To boy premièrement na tribalisme. O biso to hotelemela. Muluba katanye mutabandu ndubiso tuto eloko moko. Toala posa teke ote o nani te. FARDC longonya bendele matakaka. OK, bonjour ya. Bonjour maman journaliste. Foi ba kombo na o. Bon kombo na ngai Manyema Miller quoi. Manyema Miller bon Miller. Est-ce qu'on est zani ni kombo na ete baninga na yo ba mota. Oyo baza bongo na este. Ba kei kotiki la FARDC, ba cigarette, ba sukali, ba soutenir bango na réussite na bango. Est-ce que bino pe ba motara kin, boza pe na solidarité wana ke lelo se FARDC kiti awa, boko kende kwa kei bango depuis aéroport, bozongi si bango ti na kati ya bakan. Bon, maman journaliste na kati yote. Donc pour na kobandana nous, ba finga biso en point, ba finga biso ba motard que tous araboye, ceux qui biso ba tétabiso ba il est très ba rien. Mais au moins déjà acte auto ça ikuna na est, là c'est que tu auras ba tout. Donc tu reconnaître que non, ba faire des na biso, on point. Ba c'est le makasi, donc il faut tout soutenir bango, on point. Na ba ndenge nyonso. Donc ndeto la kini bo jour ba rozonga. Donc on les aura déjà ba muna biso. To yamba bango donc depuis aéroport ti na kani na kankokolo. Donc to tika bango kuna. Donc biso to resala de plus koleka ba oyo basali kuna na bagoma. Donc na sepe vraiment na mokonza mboka, vraiment longonya donc biso to ça. Ngakuna za boye so recrutement. Donc Kei, soda makasi omona. Soda makasi. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, yoko ki kolobani na idée oyo muzitu azui ke congolais to se révolter contre Rwanda. Yoko lobani na kati ya idée wana. Oza contre yango to za pour yango. Maman nga nazaka esengo yenye sota kuna yoka naza congolais. Bien sûr ba congolais biso to wa makasi. Mais eloko ya liboso nga na opesa courage. Eloko na opesa courage ke eloko na opesa courage na makandesi. Toza makasi. Mais mboka na biso ezo marcher bien te. Bato ko ba fa deso batali musala wana. Eza bato akombatisa salaire na ndenge moko boya bien. Ko bazwa courage ata biso ba jeune tozo bula moto kana. Na ko sala armée ko na se retrouver. On comprendre. Ba matisala bango mbongo. Ata moi salaire azozwa $300. Muto akozwa courage akende ko bunda makasi. Bazo futa mamabe, koli ape mabe. Donc ndé eloko zo monata, non biso ba jeune tozwa courage to sala ata armée. Armée ça na faiblesse na salaire za mabe. Ba futa bango bien, apesa bango courage. On comprendre. Otaka se repesa likolo ya moto, pona bande ko na biso ba futa ma bien te.
bafuta bango bien bato nyonso balia bien biso mpe toliaka bien soda akomoya kodéranger moto ya moto mpona nini salaire moke courage mpe eza bien te bapesa bango courage na salaire baassocie bango na salaire ebota ata $400 mosali bino tokokende armée esili yanga yango wana. Voilà, merci beaucoup. Moto a besoin loba. Bonjour papa. Bonjour maman. On a la caméra na biso kombo no nani. Kombo na Jires. Kombo na Jires. Voilà. Jires. Maloba nini oyo koloba na FARDC okoyebisa FARDC nini oyo longi bitumba lelo na Est et resi ko zongisa M23. Bon, premièrement, na remercier nan ba FARDC na biso, ba sala musala malamu. Ndenge babundi chef de l'état il faut à soutenir bango atira bango moi premièrement encourager bango parce que basa musalama ya malamu mais les deux il faut pas parler la biso makamu ya tracasserie koto na biso ba chauffeur kota misala na biso donc to na tracasserie soko ye batajatini ngobila ba taxe mo bezanga mutuna makolo policier akanga moto c'est dans na motif exact na tsali ni manque salaire so pe asale bango atel bango salaire bien ndenge basana est bango pe koto ba sa bien biso pe to za bien donc mutuna mutu ako travailler na munenga na ye tracasserie pe esa nini tracasserie esa nini ekosila omoni mama merci la chef de l'état ba merci mingi merci na FARDC. Voilà, merci papa. Mbote na yo. Mbote maman. Papa to koyeba kombo na yo. Kombo na Jospin. Papa Jospin. Motuna na biso ezabwe. Likanisho tata mo conseil ko le Congo ya zui. Ya kozwa ambassadeur ya Rwanda oyo aza awa. Azongise na mboka na Rwanda. Bazwa oyo ya biso aza na Rwanda bazongise awa. Pe bakangi bongo frontière. Oyo eza ko relier biso na Rwanda. Eza likanisi ya mabe to peza ya malamu. Makanisi wana eza ya malamu. Mais bitumba ya Est wana eza guerre politique. Eza ba politicien na biso bazala mbongo bazo financer ba Rwanda kuna babundaka po bango bayibaka ba minere wana eza ba vantita biso to la kande la mboka o tozo souffrir tozo bula la moto tozo souffrir makasi donc tracasserie que ne boy bambrier yo sa boy jeto so boy kingandi tala papa na mboka o tozo souffrir to bénéficier na ngote na biso tozo ba na mboka tozo la poste be to bénéficier na mboka la biso moto eza musala te to la poste ba compagnie na mboka o pour to travailler pour to ça bien ba na biso baza na assurer to za mona beli makamudo to souffrir makasi okene bakanga ozonga bakanga o tala biloko ndenge mati chambre ya moto to no so ma na 5000 francs mais lelo komi na 10 000 francs mtamonte tala lelo bakangi yo moto zela bakangi yo moto versaka 15 000 francs bakangi yo moto versaka 15 000 francs mais bazo senga yo amandi ya 200 000 soki okakoli okosuka na 150 000 100 000 na kalufungula basoda baza miyibi bazokanga moto tina inerbe awa ese inerbe eza gombe bakangela bato na moto ofuta bato bakeke gombe bakotaka te okende boye tracasserie bakanga o gombe gombe ngo esala nini gombe ngo eza nini ese gombe ezala na mboka mosusu to gombe ngo ezaka na kongo tracasserie na mboka oyo tocomprendre te mais po botia bapa na mboka baza à l'aise mboka eza na pasi okoki kosouffrir bato boye te ntina niveau oyo okomisi biso. Voilà, merci. Merci les chers déjà. Petit à petit, on est presque à la fin de cette émission. En tout cas, Toyoki, Biso Nabino, Bandeko Nabiso, il y a Congo, ba Congolais, ba motard, ba lobby, ba motard, ba Zanakanda, ba lobby, pour ma campagne sur ici là. Bon, batou, ba Zana besoin, il y a Kimia na Katamboka Congo. Tata Mokonza Ekolo Congo, le président Fatih Beton, Oya Simbi Bongo Bendele Amboka Labiso Congo, Talabiso, Sunga ba Congolais, Bazana besoin. Là, on est à la fin de cette émission. Je dis merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Je dis merci à papa Thierry Vita, maman Françoise Vita, partout vous êtes dans le monde. Moi, je vous aime beaucoup. Bolanda toujours Kulu Média Télévision, na émission na biso boso na Bakenda Sango, ngana linga abino mingi. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonsoir, bonjour chez vous.